Alors, dossier, il y a Moïse Kassongo. Finalement, Moïse Kassongo, tangu botalaki émission, na Maman Mado, Maman Madeleine, alobaki liboso ayebi Maman Mado te, et puis ayaki abizela na panzayo, abandi ko panza. Soki ayebaki Maman Mado te, apandi ndenge nini, entre parenthèses. Maman Mado, heureusement, abimisa ki ba preuve. Que atinda kimbongo mona ki bordero to tiaki yango na télévision ezaki na kombo ya Moïse Kassongo esili wana te mama mususu pe abimi yepe bale mbongo epai ya Moïse Kassongo mama oyo aina bordero ye moko bokoyoka ye ako expliquer awaye to comme na tangu ya vérité polele Moïse Kassongo asali émission alobi afinga ki liboso mama poto sikabwe afingi ba faux journaliste na ebite mutu nini oye afingi faux journaliste azali mutu oyo azali ko dénoncer ba makambu ya mabe to oyo azali ko appuyer misala ya diabulu ya satana oyo azali ko sala na tuni mutuna na mutu oyo azopekisa yo kopesa pasteur mbongo te po azoko kosa bino na mutu abino bo pesa pasteur mbongo nani azali faux journaliste entre parenthèses yango tokosolola pe lelo na émission ya lelo kasi na mutu na lobi yango te le plus grand escroc plus grand escroc na monde oyo bazali banani ya lobaki ba journaliste ande ba ali koloba ba pasteur ba ali escroc kasi oyo ali koloba oyo ezali nani qui sont les plus grands escrocs na mokili oyo landa les plus grands escrocs aujourd'hui ce sont les hommes de Dieu. Zombies. Ah bon? Bandits mais armés de la Bible. Vous parlez à qui? Je préfère un bandit qui entre avec comment on appelle ça, Kalachnikov, hein? Kalachnikov. Voilà. Je préfère celui-là au lieu d'un bandit qui est armé de la Bible. Puisqu'il peut te détruire hein, sans te toucher. Tu peux lui donner tout. Le ministre de la Justice Mwanamboka Constant Mutamba en danger. Police scientifique écoute bongo na kati ya chambre ya bureau na ye cyanure de sodium mélangé na poison mususu ya ba asiatique. Ekoma kikuna ndenge nini. Poison ekota kikuna ndenge nini. Ba mona ki peke ba forcer porte ya bureau wana. Nani autoriza ki bango ba kota. Balingi ba bomba Constant Mutamba pona nini na intérêt nini. Yango pe tokosolola lelo awa. Yaya mokili ekomi na suka yaya talana no délivrance ya basi ya ndumba ndenge lekaki. Oto bengi mwasi ya ndumba ezala oza marié, ozala mwasi ya libala, oza Chelsea, soki osala kindumba ya bango moko bazali kokomi ya encore de vrais pasteurs hein. Délivrance quand moment mutala ndumba na suka kuna yemoka leboso pour bataye mabuku. Il faut tala ba cérémonie marabeleki awa ndimela ngai ba vrai pasteur bazali nano parmi les faux mais ba vrai bazali. Est-ce que yo ozali vrai to ozali faux? Yango tokosola na pena émission ya lelo. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo.
Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer ko sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala komo na ngai tata pelende to pe fisto pelende kaka ndenge yo moko o moniteur na lombango ko solo la parce que makambo lo kita très grave pour nani Moïse Kasongo cette fois-ci après ko finga ba mama ya poto ba mama ya libanda alobi ba faux journaliste bazali na ebité azoko sala lision qui est celui oyo abengi faux journaliste toni bisto ka ko éclairer opinion parce que émission oyo et salut rage na sur la toile oyo elobisi ba to ebele oyo bimisi ma poisa oyo ça ki bongo na mama Madeleine pasteur Topé Moïse Kasongo, prophète de son état ndenga lobaka ye alobaki liboso ayebi mama Madeleine te après ayaki yabi zelana panzayo. Tout le monde a compris que makambo oyo Moïse Kasongo abandaki koloba ezalaki nango ya lokuta. Après wana ba témoignage eye légion. Lelo to kotela yo témoignage mususu oyo mama moko ali koloba makambo oyo esalamaki na ye na Moïse Kasongo. Boyebi ke awa biso radio lokole ezalaka pembe na pembe bokomona preuve à l'appui. Toko solo ya ngonde ngona. Kasi ya boto ko makambo ya Moïse Kasongo na sengi na bokota bo partager bokoti sabatu bokota ye alobi yango clair que asengaka na ye offrande asengaka mbongo. Oui, tu as dit que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ndenge oye asengelaka mbongo wana ezali voie normale tala kunseki tala kumamba. Voilà. Tika to banda na likama oyo elingaki ekweya na ministère ya justice et pa ya mwana mboka Constant Mutamba. Ezali kwa kobomba te to ebi yango biso surtout Constant Mutamba azali motu oyo azali face pion tache ya rouge ne lamba ya pembe na dra ya pembe et pa wapi na dernier mandat ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi motu oyo asali effort à prouver. D'ailleurs, tout le monde a qui joue investiture na ye Constant Mutamba ayaki bongo na mbwa. Aloba ginini mbwa oyo musali zaidi ya ko denoncer ya ko kanga. Ba magistrat ba komi kolenga, batu bazuzi ba komi kolenga po corruption elekaki na ndenge ya ko sakarate. Constant Mutamba aloba ki yango. D'ailleurs, tu es bien go, ba magistrat mingi, bango bakanga ba titre foncier, au titre foncier, au ba mapango ba champion ya au mona ke yo lupango ezali ya yo. Lopango ezali ya yo me ba botolio po ezali na mbongo te. Nini wana de ba bazuzi ba lembongo. Dieu merci. Joli coup de filet, joli coup de chapeau na Constant Mutamba tomoni tabanda ya koti batu bandi kozonga na ba droit na bango ya na lobaka yango na émission eleki awa soki lelo bakulu na bakomi ebele ezali faute ya église batu ebele ba pesa kinga raison ebele pe ba sala kinga contradiction papa fiston ezali lokuta faute ya église ndengani na expliquer yango boye. Batu ebele bazo kokanga bana batu bandoki okomona papa akufa mama akufa bana batikala bango moko eloka kolie ezali te bakomi ko senga soki papa abali mwasi mususu akagi bana ando babengani bango bake na église boyebi histoire ya Maimona oya Brazzaville tobetaki yango za exemple moko ba exemple za légion tango wa ke l'église wana église azokanga bana batu bandoki pour rien ya lokuta. Moi tant qu'on a souffrance de l'équipe abimi na balabala akeko yeka suka lango asaidi ni asimbi machette moi il est plus facile pour naye azwa mbongo. Or église si seulement si église c'est-à-dire qui église ndenge to yebi elinga qui est contribué na développement ya mboko na biso. Est-ce que à l'heure actuelle on a encore besoin ya ba église ndengwana? On ne refuse pas de prier. Nous devons prier, mais régulation il faut ezala na makambu ya ba église. Yango wana mwana mboka Constant Mutamba atia ki régulation ya Maréchal Mobutu l'a dit. Toko sambela mais toko sambela en désordre te oyo koto non. Moi, dans le Constant Mutamba, alobaki église moko te ekoki koza séparer la distance ya moins de 500 mètres.
tout le monde a une église là qui awa na veni moko 10 églises 5 églises 15 na ndenge nini ya ba pasteur et ceux qui ont intéressé il faut bon ça la permis de culte mokanda to carte ekopesa yo nzela yo oteya nyoso tu wana ba mona ki lokola komi étouffement to mona ki un certain pasteur na ebité aleka ki na kombo na yemoko to na kombo ya ba pasteur presque nyoso tu ba banda ki ko ima pasteur wa aleka abi yo ekaka mikolo yo makamba ko sa ezali ebele oba dotaki mosala nzambe tokosukisa yo omoni esika maloba ekangiye sika boye pasteur wana baki bakosukisa Constant Mutamba mais police scientifique accueilli na bureau ya Constant Mutamba ministre ya justice bakuti bongo cyanure de sodium mélangé na ba poison mususu ya Asie après test ya nani nde atiaki poison na bureau ya Constant Mutamba na intérêt nini. Voilà. Bon, moi, il y a certaines personnes qui ont mboka na biso ebonga. Bozali ko mona yango. Constant Mutamba, il n'a encore rien fait. D'ailleurs, ce qu'il fait là est extraordinaire. Ezali nde musala oyo ministère, ton ministre de la justice, il faut à salaka. Donc à veiller, bokanga batu injustement. Moutou, bon, tu as on a été, ceux qui mouta a raison, Atika a raison. Voilà même l'état des droits. Ceux qui va ministre Moussoussou, Babandi Kolanda, Oyo Constant Mutamba, Kosala, chez quoi Mbokanabiso va décoller. Comment Moutali Kosala Malamu, Binobali ko foncé, Sika Boy, Bakangi, poison, la chambrette, il y a Constant Mutamba, c'est qu'à son camarade repos, soit à la lunch time, un repos à se reposer, soit à sa limingi. Ce qui tombe au baboni à bureau ya Mutamba to liengo na pasteur o alega ki et pas ya conférence na biso Israël Mutombo na Bosolo télévision o baki to akosuka mabe azotake musala ya nzambe akosuka mabe est-ce que justice et kokina ni kobengi ça été to sala ngodo moi to liya ngona nu ye baloba ki wana na abakangi na bureau ya Mutamba ye asa d'explication ko pesa biso maloba oboloba kana munoko ekoki kokanga yo lobi ya il faut faire attention na biloba loba siko na bureau ya ministre de la justice na bituni est-ce que ba garde basalaka wana te basalaka te ba policier ba surveillant te oui ceux qui basalaka na moyi na butu basalaka te tala kunteki tala kumamba chose grave na bureau ya ministre na ministère ba caméra ezalité ba caméra surveillance ezali mais ba sali ba caméra wana mise à jour ya qui est celui oh ya sali ba caméra wana mise à jour comprenez que il y a une main noire na katikuna il y a une main noire ministère de la justice il fallait que fonctionne ndenge ezali ko fonctionner ba tout ebele ba leka pour na ina tango ya Constant Mutamba aller ko ça la preuve au contraire à travailler normalement bakal oye soki siko Mutamba bino bobomiye botelier poison to poison akufi bokolobani donc vous rappelez biso to banda kota dans l'époque oyo bato bare ko kufa na présidence lokola ba mbinzo ezala kindeboy tala kunteki tala kumamba pona nini boye tangu bokoboma Mutamba et bozui sikoyo nini est-ce que ba pasteur mutu bazana sima ya makambo ya Mutamba to banani ba politicien to banani on ne sait pas tala kunteki tala kumamba qu'est-ce qui s'est réellement passé landa explication ndeko oyo pour comprendre suivez. Le ministre Constant Mutamba en danger. Triste nouvelle, l'antichambre et le bureau du ministre de la Justice Constant Mutamba ont fait l'objet d'un empoisonnement. Je t'explique ce qui se passe tout de suite. Alors, ce lundi 2 septembre, le cabinet du ministre avait pendu un communiqué informant à l'opinion qu'une intrusion s'est produite dans le bureau du ministre et qu'il avait été constaté que la porte de l'antichambre avait été forcée et que les systèmes électroniques de surveillance avaient été réinitialisés et que des poussières suspectes avaient été dispersées dans le bureau. Et après enquête de la police scientifique,
Voici 3 choses qui ont été découvertes. 1. Une poudre blanche a été répandue presque partout, sur les tables, sur les chaises, dans les claviers des ordinateurs, dans les ventilateurs, sous les tapis, ainsi que dans tous les documents. 2. Un liquide suspect a été versé au réfrigérateur. 3. Les toilettes ont également fait l'objet d'un empoisonnement. Plusieurs membres du cabinet du ministre de la Justice qui sont entrés en contact avec le bureau ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Ils sont donc pris en charge par une équipe médicale. Je tiens au courant de la suite. Voilà. Est-ce que Bolandi Yaya to betano li solo ya Bible parce que ba pasteur mingi ba komisi Bible o munduki na biso ngai munduki na ngai Bible oyo na periode adina bala ba banda basala boyaya fini ekozala lisusu ndenge zalaka tango ya kalate batu nyonso tu balamuki. Toyebi que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Yaya bon ça la kayango na ndenge ya kimuyibite po mabe kokota. On va commencer à réfléchir. Kaisala kino yoka kaka makamu o mosala na ba oloba kolanda oyo osala te to changer déjà. Siko e komi to kolanda na oyo osala na oyo zalaki outi wapi osala ke to kolandela nyonso yaya. Confiance et kopesa mabonta abate. Exemple typique. Boyebi pour la ligne af de la kota aw. Boyebi un certain mutu o azaka kolosoki compagnie moko ya téléphone et console ezalaka partout à l'époque soko na téléphone wana ozali mutu ya mbongo. Azalaka mutu ya ngambo kuna ba pesa ka confiance. Nzoka na confiance wana ye mutu baba na ko utiliser cellulaire na ye compagnie cellulaire na ye pour na ba communiquer na ba rebelle yango af de l'écoute. Est-ce que beaucoup merdoloba to soli pembe mutongo pas stop boité asi akufa paix à son âme. To so la pembe a oza radio lokoli. Yo koloba te ke pona ba edi na bala basalaka kala bala osala musali ya nzambe basalaka pe na mabena bago mais on n'a pas pu dénoncer mais sika ya internet payete. Kala YouTube ezarate, Facebook ezarate, siko commit. Makabwe belé le kakala yaya. Ezwaka ampleur pour réseaux sociaux ezalaka te mais sika boy et komi tokolande la bino ti na ti. Moi paragraphe muki tout ça banaliser moko tout ça banalise. Papa fisto makaba Bible solo boy de la solo ba Bible tu toujours réfléchir ensemble la bino. Par exemple batenga ma vidéo moko boy audio film ko azo raisonner to mutazo lo balaka tikuna bakabi ya Bible à l'époque à Neo Noé pardon Noé oh Noé mbune betaka 40 jours Noé a communiqué ka batu mobimba bato sa mona tebe okuta na bato wana est-ce que Noé ezalaka na wapi arche de Noé batonga ka go wapi azwa katande dia ko communiquer batu nyonso tout na monde bakota na bato wana et puis soki bato nyonso tout na monde bakota ka na bato wana linga kokoka tala kutieki tala kubamba. Nous devons commencer à réfléchir na bakamususu tala nanu raisonnement ou est-ce que Sika va comprendre? Nous devons commencer à réfléchir. Yaya, tokota Sika boye na makambu ya basali na Nzambe avant tokota makambu ya Moïse. Yaya, epesi pasi na motema. Pasi na motema. Moïse Kasongo
asalaki live après émission oyo tosalaki wana na mama Madeleine ndenge adénonçaki makambo oyo aye tokozonga lisusu pour mama Msupe aye alobi ba faux journaliste bino bozo ba journaliste lokuta bolo baka mamba lokuta bozo clouer ma osali ya Nzambe bo pekisi batu bozo pekisa batu ba pesaka offronté tete Moïse Kasongo tozali ko pekisa batu ba pesa bino ba offrande te na ndenge bosinga. Je sais que olobaki ngai Fiston Pelende olobi na confrère nanga Desho de na pour biso ne tosaka na balance pena boy to lingaka yo mingi surtout na lingaka yo mingi Moïse Kasongo oyebi mais na lingi ozala vrai batu bazoko réclamer na ndenge na yo ya koloba oza na arrogance ozo koloba malamu te ozo gangela batu ezali malamu te ba mama ozo gangela wana bakoyi kozala pe ba mama oya yo oloba la mutu papa papa na lingo sambela polanga ozala mbongo combien batu loka mutu ndenge odo obandi koteka prière tala kuntseki tala kumamba. Oh papa, nasaka na $200. Ah lombanga kuna $200 na yo wana. Longa kuna. Eza mukie. Mama pe yango bazoko finga ka bino ba mama. Mama pasteur aza dina oza pasteur te. Alobi no ndengo wana. Olio fanda oluka solution mususu. Yo mbangu okiko baksa mbongo. Papa nakokisa ngoka $400. Ale pesa code awa. Opesi code kuna. Tango pesi code. Akangio, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit on lui permettre. Beaucoup yo kaka ba maman. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, chaque fois, parmi les faux pasteurs, il y a de vrais. Parmi les faux prophètes, il y a de vrais. Parmi les faux apôtres, il y a de vrais. Parce que l'autre, comment on dit, il y a faux, sans pour autant, il y a vrai et ça là. Parce qu'il y a faux, bah, coopérader vrai. Est-ce qu'on commis? Mais il faut discerner. Oui, c'est vrai. Ceux qui m'ont sali en Zambie, solo assemblée pour nayo, occupé sa offrande pour soutenir peut-être prière noire, ce qui est normal. Mais et comme obligatoire, bah bisayo, lokola, bokoka mamoana, yé mokote, na Joël Francis Tatou, tu peux trouver la EPAwa. Joël Francis Tatou, abengi maman moko boy, maman abengi maman, papa, la sala le sungi, ote na sala offrande moko boy, ya chiffre 5. Ya eko mama wapi na Bible pour passer à montant. Joël Francis Tatou si maman wana sala offrande ya chiffre 5. Maman la tape na mbongo te. Ya nani esa kabila soki mutana na poto, mutana na Afrique du Sud, mutana na Angola, ata ku na Congo eza elaki mbongo te. Elaki mbongo te. Ba tu ba mukaba 4 okende kayu. Ko sala misala makasi. Likola ngo bazo maltraiter ba étranger ba mboka mususu yo mboka muto longa fasika fasima ndengo wana ata yo moko to sa rapi batuko papa Fiston badi ko salika na siliki te na so la pembe na so la pembe te to cha ba jem Francis Tatou mama wana pesier abaki offense ya 5 mama atindi $50 ye moko Francis abenga mama osaka na ngai opianga offense ya $50. Donc, il faut ça $500, topé ça $5,000. $5,000 à cause de ngo wapi Francis Tatou. Honte à vous. Maman na kosongra yebo ko loba awa. Et puis tanga ko benga Kasongo da sasié de kosasa. Ce sont tous des oiseaux de la même plumage. Nazongeli Kasongo lobi nini? Ba journaliste bazo ko sabino, bazo lo mokamba lokuta, bazo ko pekisa bino bo kabla Nzambe te tete. Les plus grands escrocs, ya ba escrocs surtout ezali bongo bato ba simba ka Bible. Kofi olomida loba yango. Bokanti muta asimbi Bible, aleki muta simbi pau na bonzambe. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Mama toyo kaka ya toyo kaka. Na lingi avant to continuer, tanana nous arrogance. Yoka makapoyo Moïse Kasongo toloba avec arrogance. Bino botondi wana bozo kolanda imam fin ya. Mama to bandaki ko kanise saka ba mama nzoka kaka ba mama te na ba papa pe. Papa va rappeler prophétie. Oui papa. Oui daddy. Daddy. Honte à vous.
Moïse Kasongo afunda afinga ki ba maman de sauter. Siko pe atikala finga ba papa. Heureusement Ibrahim et pas ba journaliste à mekate. Parce qu'il y a des journalistes et des journalistes. Le Koloba Batata, c'est des journalistes patrons confirmés au Koloba Nini. Au Koloba Nini. Ne vous laissez pas, les confrères, présentateurs, journalistes, médias, bon, mais qui dit ça, devant bato, baza batu le kolabino, bino de bosala kabango bazala. Pour baye ba kombo ya Moïse Kasongo, ezali média. Pour baye ba kombo ya Francis Tatou, pour kombo ya Mutu Songolo, ezali média. Sans média, mawatro. Tala mutu sana arrogance ya boy le kola Kasongo Moïse. Kasongo, je t'aime bien. Au début que Moutounanga je t'aime bien, mais awa et ça m'a camouillé pembe na pembe. Ceux qui dans lobby na yoté, moi été il faut na lobana yo pour na changer. Trop c'est trop. Arrogance wana eleki. Yaya. Là dans l'arrogance ya Moïse Kasongo et bon tozonga. Zamba yebi ke mukulubokolia bokobota bosala pe batuneti yene nga sala bino. Bino pe bokoma banzambe. E maloba lobela ki mwasi. Mwasa fongolela ki e matoi. Et tangwa yoki maloba wana ezalaki accompagné na esprit ya sorcellerie. Esprit wana ekoti na matoi ya mwasi et toucher motema na ye et convaincre ye ke makambo nyoka zolobeza ya solo. Mwasi andimi yango aboyi kondima maloba ya Nzambe. Merci beaucoup Samuel Nanzoni. Moi saboy kolanda maloba ya Nzambe a komi convaincu na maloba ya nyoka. Il y a beaucoup de gens bazana ba semence ya serpent. Ba tebele bazana semence ya serpent. Imaginez-vous un peu depuis to bande évangile. Depuis ba papa na biso ba edi na bala. Ba ya na évangile na Congo. Oya komona kamwa mutu moko boyi katelemi na télévision kazolo bakeno ba pasteur nyonso be scro bo pesa ka bo frande te bo pesa ka ba dimite. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des années batu bateya biso ko pesa offrande, bateya biso ko pesa dîme. Mais quand toi tu vois quelqu'un qui vient du néant, pona zumwa grâce à kokende poto akeso ki banzela ngola boma batu na nzela sala ba aventure na ye akomi na poto wana boyebi pe bozana ba bref te mutu wana komi wana et il prend le courage à kotelema na télévision pour vous dire que non, personne ne peut donner la dîme, personne ne peut donner l'offrande. C'est-à-dire un individu qui n'est qui, c'est-à-dire enseignement ba papa na biso ba edina bara ba teya biso ba tutu wana bazalaki ba faux serviteur bazalaki ba serviteur à lokuta yenda ye kozwa révélation ya solo ya côté ya batu ke bo pesa ba dimité. Et puis bozo kuta batu musu na ba commentaire, oui papa ngana pesa ka souté et puis église na kota kate. Ce sont des gens qui sont possédés. Boza possédé na ba funa maloba na ye, boza possédé na ba dire na ye. Moi si na jardin de azalaka possédé à partir ya maloba ya nyoka. Un vrai chrétien yoka ka mutu nyoso te. Un vrai chrétien akoko fongola matoi na ye te pona koyoka mutu nyoso. Un vrai chrétien akoki jamais ko fongola matoi na ye ayoka n'importe qui. Et ça na biloko musuba yoka kango te. Et na biloko mususu koki yoka kango te. Et ça na biloko mususu sala sambla koyoka kango te, même mutu monika mutu akomo loba mabe ba sala Nzambe mama bima na chaîne wana. C'est désabonné na chaîne wana. C'est désabonné. Non, maman Mariam, je te dis qu'il y a des gens qui disent, bon, là, on a journaliste, quelqu'un qui passe à la télé pour dire que Kopé Sakaba pasteur d'imiter, Dimianini, Kopé offrande de thé, Dimezali, Sabana, no Sungabana, Nayo, pasteur Bazongi. Est-ce que ça c'est la sorcellerie? Et puis bon, on a des missions, il y a deux mamans. C'est pourquoi on a dit partager lien au côté yo kama zoloba. Pour ce coup, on a des commentaires. Amen, amen. Et Songolo a raison. Et papa Yabano a raison. Et Songolo a raison. Quelqu'un d'abord qui est rempli de la puissance à Kindoki, Yobibandoki Boni Bazana Poto. Les garçons, ce sont des journalistes, ce sont des sorciers. Les
journaliste beloso mona ba combattre ba pasteur, ce sont les envoyés du diable. Et tango yo mwana na nzambo vando fungola matoi na yo pona koyoka mutu azo finga ba pasteur. Et puis ozo commenter ozo loba men. Ozo fanda na émission olanda mutu moko boye, oya so finga basali ya nzambe, oya so boya dim, azo pekisa bino boko pesa offrande l'église te, boko pesa dimité. Il est qui? Et puis okuti bandimi bazana bazo ndima men. Et loko salam Adam mokili lelo koya parce que moi si Eve afungola ki matoi koyoka nyoka. Ok maloba ya nyoka na katsa maloba y avait un esprit. Ah, ya oki. Boyoki nenga lobi. Quel niveau d'arrogance. Parti musuku da tete bazoko benga ye la téléphone, bazo la boye, azoko gangi la na bloqué yo. C'est quoi ça comme histoire? Vous êtes quand même un homme de Dieu. Il faut moi sympathie wana, moi pudeur, moi honte wana et ça la carte d'abino. Est-ce que comme là je m'adresse à tous les hommes de Dieu au basa ba voyou. Oh ba ça msa nzambe na ndengo l'humanité. Oh ba soko yibaka ba tuba mongo. Siko yo loba yike ba journaliste. Na yebi quand tu parles de journaliste, azoko loba la ngai tata Sedek na conférence nga deso de na parce que biso to tsaka yepena boy. Neti nga radio lokole, ezaka pena boy. Moni verte, mai na ata ve pembe na pembe ya toko solo la. Le journaliste n'a pas d'amis. To saba mi soko la droiture, soko tengami tokoya na yo awa. Ya ato le kaka na radio lokole, soko ko insimeba tokoya na yo awa. Pembe na pembe. Est-ce que komi? Est-ce que komi? Si vous avez qui va jouer sur WhatsApp local, tala siko mutu azoloba oyo. Oyo lobi le plus grand escroc. Ya batunyo surtout et ça ba simi Bible, ba pasteur. Ya zanani. Pasteur te, to journaliste. Tala papa mo wolo. Landa. Les plus grands escrocs aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu. Zombies. Ah bon? Bandits mais armés de la Bible. Vous parlez à qui? Je préfère un bandit qui entre avec, comment on appelle ça, Kalachnikov, hein? Voilà. Je préfère celui-là. Au lieu d'un bandit qui est armé de la Bible. Puisqu'il peut te détruire hein, sans te toucher. Tu peux lui donner toute ta maison sans qu'il te menace, mais avec la Bible. Jamais, jamais, jamais. Oui, on compte en doute. Voilà. Est-ce que boyoki? Donc ndenge biso to salaka ko donner saka ma beboyi ya batuloka ba Moïse Kasongo ya ba Francis Joël Tatou to ko ya ba sa ba ngombo côté ba sa ebele liste za mulongo na Moïse mususu rappel dossier na epezali awo. Est-ce que bokomi? Finalement ba Moïse on dirait ba ça na problème ba Moïse musoko comme na Moïse comme ça attention hein. Et voilà, sika boye tolanda mama mususu ya liboso mama Madeleine Moïse Kasongo lobaki no ayebi ekudute mais abino na yekozonga pona panza. On sait que makabuto lobaki wadaki ya lokuta, on sait voir ça parce que nous on a fait la psychologie mutu normal akomona ke abandaki kokosela ye. Sikoyo mama om soyez même chose yoka mama oya lobi en ce qui concerne d'abord Francis Tatou. Après Moïse Kasongo yaya tanga oloba to tilo ba bordero o mona ba preuve à paiement ndenge yaki yaya a te loba pa mbate hein tu as kana ba preuve ya paiement ozo bona ndenge mama atindi mbongo bino mama ope bolembisi biso to zoko loba tongo midi pourquoi mais bozo yo kaka te tala ba mbongo ebele boye mama atindi combien mbongo ebele boye yaya pasi landa mama o offrande mais bana na chiffre c'est là voilà. Bonjour papa Fiston. Naza mama na bengi pona oti komona émission ya mama Mado na télé yango na bengi yo eza mawa mingi pona ba prophète na biso ya Afrique na benga ka prophète moko mbala moko prophète soki Joël aibisinga mama tinda offrande meba na chiffre 5 nako kotinda 5 euros te na tindi 50 euros prophète ande amonaki 50 euros abenga nga silika yo bazo biso pona na nini na délivrance na ozo tinda 50 euros ba osana ngo nini so babino chiffre 5 il fallait que nga na déterminer que ezala na 2 euros bizala na 3 euros
papa namona ikarabo na kati telefone leto akatelinga telefone namona ngabi bon natika mukona komona papa Moïse Kasongo nandinga lobaki na ba témoignage na ye ngabi nzambe lokola bimela ki azo salela ye tikana na landa pa mikakatano leki mingi na ke pane pareil kubenga ika kama mama tinda mbongo ya délivrance poto sambelela yo na kamati pe a déterminer ki pas moins 500 euros à partir de 400 500 600 ngai papa na zana mbongo te na bengi opo souffrance leki na zana mbongo te na luki pa baninga na tindi 400 euros avant croisade na ye alobi ayebi akotaki ngomba bayebisi ye ke il fallait kotonga chambre moko na ofilina po nzambe afungwela nga baporte makambo na nga ndenge eza kokanga ngalebisi papa naza kobenga yo makambo nyonso eza bloke na mwana na ngai oyo makambo mwana tokoloba ngo sikasikoyo te tokoloba ngo nsima mwana eza makambo apart tindana no mbongo nzambe azoloba na ngai fotonga nini chambre na orphelina po donc Moïse Kasongo butu na ngai yo kobisomo comme ça yo batongela ko kaka batongelo ime ba 3 niveaux yo siko batongelo ya Moïse dosé Kasongo mutu na nga dosé ti wapi est-ce que vous avez que prophète Moïse Kasongo de son état atongi dans l'hôpital asi atongi au hôpital microscope ya ikune ya Gaïa atongi hôpital wana ba osone ba to fele soki ba osone ba to fele longo na pesi yo merci mais otonyango na mbonga banani na mbonga masumu na mbonga ko senga e bongo ba mbonga pe ko $15,000 au sala chaîne de télévision bo suki na ndenge nini oyo bo bimana yepe mbala moko po ba photo ezali awa na to tsango pesiko bolanda pas kufungula ba porte na kemba una koluka mbongo ya lakite na ibisi baninga na luki na ndamula na kelango na tindeli $600 après wana abenga lisusu na bengi poto solola papa ozulu bananga le côté profession ngana zo kondi ngoto sakula pona bato na moni osakoli makambo sakoli pona ngana zo mona pe le côté osakoli te pona zo bakena ngo na ko prier oso mafuta l'huile d'olive abidanga mama nazo matangomba tinda mbongo tinda 200 euros bato bazo matangomba pona prière mama tala na croisade tinda 200 euros pa leto zo mata croisade nzamba ayeba kolakisanga makambo ni papa sambelelanga te loko mokote na kamati 200 euros na tindi na moni na vandi 200 euros de lekei na bengi etenga bi na tindeli papier 200 euros na moni kaka nie yemo kwa eko benganga mama tindi mbongo ngo otindi combien ngabi papa na tindi 200 akati téléphone lera akati téléphone atikali suko benga ngate na eko mona na mkonso na télé bato bakomi ko arnaquer ye na kombo na ye bazo yiba bato bambongo bazo dia bato bambongo webi kisala kinga lokola intro de mémoire ngabi c'est que mbongo wana ngana tinda ki lokwa tatu azo benga ngate mwana azo benga ngate le msu na tinda kingo pa bato mususu na mwana na nganye sitanga tozani na ndako abila mama zila na asisa ba croisade na ibongo okobenga ye na zili mingi banda merabie mama tindaki na komba mutu musuta po kombo yango mona komba Moïse Kasongo yango wana kombo na yango wana est-ce que boyebike na Western Union surtout Manigram Monogram soki kombo kutu ba ataiza yo ba komi kombo ata lettre moko ezangi ba pia mbongo te kombo wale ya nani ya Moïse de siko makamu ya boy to lobate ono to so ba faux journaliste po to de no so masala nzambe yo senga kana mbongo senga na yo ba mama obo pesa mbongo pa Moïse Kasongo honte à vous biso beto kolemba to koloba yango tinati asa ye moko te boze be boze ngambongo podo mamoko na moko loto leka Francis Joël Tatou na Kasongo landa les journalistes ça n'a pas d'amis to panza yo awa era ngona oloba déjà baza deleka ke umeli na bengi ya 3 jours awa
pas de façon que na tout naïe papa olobaki ke oleka ba croisade comme ça okobenga nga pour prier lenga makambo nyonso to eza bloqué papa okosala commerce kwei okolingo sala boy eloko nyonso to eza ko marché te ato simbi mbongo na maboko okose retrouver kaka osali boy banyongo banini matanga okokobimisa na sanza moko le musu 400 euro ya ba matanga kaka telemoza pe mutu abatu moyo sala autre meza te na benga epona tune papa bando lobaki nanga ko prier pona nga lobaki na tinda il faut mona mpali wana ndenga siliki pasteur Moïse il faut mona mama nga na prier ki pona yote ngabi papa sambeli pona nga ite oh mama pourquoi le kuta bongo pona ni okumi kokosa nga na prier ki pona ngabi papa sambeli ki pona nga ite likambo moko ko lobaki nanga batata mwasi nga na yebi nanga tata nanga te batata mwasi ono lobi na yebi tata mwasi ata moko te mama ba voice nyonso tonga na benga ka bato ezala kana na tika na ngabi papa na yebi yango te oyebi ki kumbala mo akamati telefone pa akatelinga telefone na mei ko benga elekite na tindeli voice oyebi ki voice wana tilo la tikala kufungola ngote makambo na kulobela ina kati atikala kufungola ngote na lobaki pe meshamate na ibisika papa merci esalinga mawa po biso tozo kima bipai na bino pona kozwali obiko mais ezali yango te pandenge ezali wana okoloba isusu kelelo fo sambelela nga mabe mutu azokoselo makambo fo sambelele mabe na linga epe kolobelo mingi te mama madoko talobe na linga koloba na sengi ka ba merci na kati telefone banda wana c'est que 1200 na tindela ki ekeika kaboy pona moni asalinga geste te asali geste te pa lobi eloko te c'est que 400 euros ya liboso na tindaki na eko tinda 600 na eko tinda 200 siko alobaki pona prier il faut na zosusu mbongo mususu na tia na makolo na ngai na nyata na makolo na nga comme ça yazo prier lenga après na kamata mbongo na tinda na utinda mbongo kome pona délivrance ya moto ata Yesu kutu mutaza iko ko délivrer batu na mbongo lokuta pe le kaboyete papa ozolo bano makambo solo mais soko komi kokota ya moyibi ya mbongo boya 3 niveau wana non pongana baki na tonga chambre na kati ya orphelina ya wana tinda kisisa pour baki na ngeza mo ya 500 euros te eza mawa nga mama mukuru boy eza mawa mingi papa eza mawa mingi na kotindela yo ba nini ba nini ba sushi ya bambongo onga na tindela ki merci papa. Donc mama oyo atinda 400 euros atinda 600 na 200 susu et ça dit combien 1200 siko ya suka siko abetie siko bord aza suko mbongo susu atana makolani atangwa 100 na pa tindela ye enfin na ebite to suka ndenge ni yaya siko makambo ya beto loba te atabino moko toloba te o to ba faux journaliste pasteur auto loba la siko que non ba les plus grands siko ba sala nzambe et asa journaliste ça moko ya bino yaya parmi les faux il y a de vrais pasteur bazaka 2% oh tout batike nous toujours ba faux mais scrobe ba aventurier bazo koko sabino mama yo peut-être na ndakula yo ba mbongo botindaka tamso na be papa pa éviter ko tindi mbongo mwanda mo papa pesa kayo bomba ozobomba oli otinda tala kisasa para bino tongela tata no wata toilette kisasa tongela mama no toilette et para bino kutu bozana toilette cabinet voilà no toilette oya to mais ozo mbongo $500 kaita oke de pesa pasteur ya tayo moko mais beaucoup mona te bango tu baka même jeu tangu no pesi mbongo te onzamba ko sala akobiki sino na diabète akobiki so boye tangu o pesi à le téléphone oui bozo ma ele te to l'extra biloko o pona ko pene bino bino comprendre kate boko makate et sali kaka ba mama te na ba papa ba kota molongo siko ba papa to asiko bango ma ele parce que ba papa ezama kiona ba papa siko ba kiona ba dongo ba planta kawana ba dongo benga papa papa lokuta makamundo sotu wana ba mama bola muka réveillez-vous ba kosili sabino mongo ti na ti bobandi église tala ba église ya mais na korota nkoro maladie tungisi biso na mukili awa
Et c'est une occasion pour que l'église business. Parce que tout ça là, tu vas dans mandaku. Balo banini, o botina mabondra na M-Pesa, botina mabondra na Orange Money, botina mabondra na e-wallet. Na nani? Na uti ya rolia bana na ngala obemba na pasi, bandaku to futa la difficulté. To bomba na mbongo on sait pas mamne roya, ba so na pesa pasteur. Na nani? Yaya, yo posa pasteur a vina yo, est-ce que komi to soli pembe, papa fisto lo bi mingi lo bi fra lo ba mingi po mabe koti. To pene bino. Bamindu keza aba bombe za awa Moïse Kasonga ta mutuna ngai na ko panzate ta mutuna ngai mais mutuna ngai sala ngona ba courtoisie est-ce que vous comprenez tika ba mama paye ba mama le mitro tala sigo yo na Dubai ozo duma ba mama ba zo lela mabe et puis ko kosakate ya asa ye moko te ba ebele ya moko susu ata soki pe 20 ki soki pe na dikuna asaka na ba groupe ba dodo kamba Badolo Kamba yepe alaki bongo balengana ki wana azaka soki président ba soki RC soki câble la ba pasteur kuna na Kinshasa président Kinshasa je crois aya na Afrique du Sud a terre l'église abatu consort dengo la terre l'église abatu mondimi ayoki prédication ki toko mondimi akabeli pasteur na bango titulaire mutuka ya botoli mutuka na izu ya ngwa kena Kinshasa Nandeni pasi yaya makamba kolobeze belé mais mawa mingi Moïse Kasonga ça pe la bato o basukisaka ye atalaka soki asengi yo photo ko pesa te ono pesa tina photo abana tina photo mobile na yo non soki asi ba photo wana et puis siko yalo ba ngo clair na ko panza yo na ko humilier yo ababongo te ababongo te na ko humilier yo Maboka benga ye asambela pona ye o tina photo mbal na yo ata photo mbal na ndeni ngala segi yo sambela ngai ko ba photo mbal na ngane nini yote mama la yi mwana mvuluzi ki mbangu makile simbite yo ka témoignage mama o yebo oloba landa mamango Moïse Kasongo soki penza ozali nzambe penza mtatindi yo mwana nzambe azalaka na langage wana te aza vraiment na langage mo vulgaire to mona ba pasteur to mona ba évangéliste to mona ba prophète mais to mona no prophète ya modèle ote o ya mona ka mutu na silipa lati ya solo nzambe okaka za lola yende oyo yo Moïse Kasongo osambelaka ngai Moïse Kasongo boya kosambelela nga ayebi tina amone loko nzambe kati na nga boya kosambelela nga na benga asambela nga aboya na tuni oboyi pona ni rebi na nga luka ba prophète mususu yo epa na nga ite luka kaka pamba nga pe na bengi lisusu na ebisi ko sambelela nga ite nga na bengi osambela nga ote mamozo okate na rebi nga ite luka prophète mususu yo epa na nga ite na fandi na kati téléphone na bengi ndeko monga bi ndenge nini bino bazosambela bino bapesa bino ba prophétie menga na bengi aboyi asenga na tindele photo ya mobile nanga na boya na tindele photo ya mobile nanga pona problème ni j'ai compris ce qu'on dit asenga ba photo ya batu aside na ngona koti na ngona kati ya labo na ye abandi ko prophétiser na ocho da sous vidéo na ye moko wana ye pas pouvoir prophétiser et ça le quoi faire préparer en pour un vrai prophète là beaucoup tana zo pesa o maloba diable peut prophétiser azali faux prophète azapona kabato oya kosambela lokola pe na zwaka ya après lever ba moko a se préparer kite aboya kosambelanga alobi na ngai yo luka prophète mususu yo zapa na ngai te na tuni onto ko pona bato ote mama na ebisio yo te epa na ngai te luka prophète mususu asambelela yo bande kwa basi bande ko na biso to fongola misu bomona prophète nini ou même pasteur nini po sambelela yo lokola mama na biso mado il faut tongela et 3 niveaux aye ko enrichir des camarades ne barak enrichir na Congo yeso e ko enrichir muto aza ofere des pères et des mères oazo banga nzambe o ndenga pesa ki disese nae amona nde bazo ko blala mama na ena bande ko nae bakati mito mwana mbalo akoza na batitidi waza na ngote
aza escroc tout à fait aza mosali na nzambe te aza incarnation ya diable yaya makambo akoloba eza ebele